plus influents de la toile qui seront honorés et qui recevront le prix d'excellence le samedi 3 septembre 2022 à Paris. Nous avons Didi Stone, Sarah Tola, Vanessa Kaizero, Sondele et Tata Oscarine. Et à peine bandeko, lelo ba osala mamunga na sala baranti ba okoma lokwanga. Paulin Toza aura mon côté. Dès Toza dans les réseaux sociaux, Toza Ramusala moko, Toza Maël mon côté, Toza étoile mon côté, Toza na vie sociale mon côté, Toza Maël mon côté, cerveau mon côté, donc Toza différent. Sarah matana ekala, Sarah pela do YouTube ayebi penda Sarah, ngaso na komeli penda YouTube mukanda pona mutu, pona chaîne na mutu, pas bloqué. Il faut banguna penda tala, il faut sambela koza na banguna ka ebele po, nga batu basekanga trop na vie mais lelo pour les ama solo mususu. Noëlla za maloba mabe pardon. La sala Noëlla. Aza munoko moi si wana non. Oui, yazo bangisa. Kopesa ngomi ate pardon. Na bolungwa Yesu. Kataka balie wala la ba prière. Kopesa mi ya munoko no toza munoko mabe makasi. Ressaisis-toi Henriette Kajinga, Vanda reste dans ton coin. Soro lingara nani nene, soro soutenara nene. Tu peux pas t'exposer pour la minute aux réseaux sociaux et tanga na ngotende balobara, bako finga yo. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah Tola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà
Voilà, bienvenue sur Sarato la TV, chaîne Abino et CP Sarabino, chaîne Abino d'actualité. Vraiment, merci d'avoir abonné à Sarato la TV. Bon week-end à Bandekognon sur Bissika, Bazouami Bino, Tongo et Lamou. To pourquoi il a moyo oyo kolanda fiance pe fidélité bo pesa biso na musala auto conseil la rabino vraiment na émission na bino bolingaka mingi vérité présenté par Paul Mukendi moi na soka ba Mukendi nyonso angaye balobi émission kitoko wapi babi awande charge ba makambo ezande ba émission kitoko neti ba émission neti ya découverte ya bon de livre bon c'est que émission neti vérité yanga imoko vraiment bokozo yanga awa na Sarato la bilenge la linde bikoto vana émission na bino nazali bongo na moko ya bapanzi sango mais ya tokolobela mingi par rapport ya makambu oyo kolikaka na ba réseaux sociaux to monaki arrivé ya man kasongo to toucher pe makambu ya mama na biso na Noela Madinga to toucher pe ba makambu ya Denis Les to toucher moi ba point ebele vraiment na analyse na biso auto ko sa mokolo lelo merci na bon de livre bon c'est que derrière la caméra merci l'ingénieur 15 bon guérison na yo mon frère balobi nzote ningani on est ensemble vraiment merci na madame Brenda j'entends qui vous na 10 amis bali bandanga na les bino fort merci vraiment na mona déjà appelé le kota bande wakatanga Goma pe na mona ki na commentaire vraiment bandeko ya Goma Kisangani Mbujimai vraiment ba province na biso tout ba mbote na bino na lingaka bino vrai na ndenge moko ya kati quoi merci na bino nyonso la caméra nanga bandeko ba découvrir invité nanga Marina Bomba ki kombo caméra za songi moi ça va bonjour Paulin bonjour na bandeko nyonso tu bazolanda biso sikoyo bonjour na bon de livre pensez que derrière la caméra babi mikolo image comme ekate babi c'est le gaz amour cause la bogar eza synonyme na ba sponsor nanga Majabu Talent, Majabu Gospel, Toza Awatai, Maman Nicole Malonga la patronne, donc ma publicité Zoleka, et puis Azur crème de beauté pour le garçon. Et nazo conseiller puis nana ba maman pour contacter site ya Azir pour na rebongisa le pour sa papa. Azir réseau on là bas bouton, Azir réseau traité peau, réseau bongisa peau, réseau hydraté pour commander bino ango ba fan nanga. Bon ça va père et puis va père au botal la rapenga au somba Azir donc moi sur union histoire nga bongisa format taille nae a bongisa concombre papa maman Nicole Malonga zawana ba pommade na eza basé na ba plante naturelle au pakolango et vimbisio moi tolo et pesio moi fesse à bien moi poitrine à bien papa pe moi concombre na numéro oyo lingue zalela et aux amalamu nako remercier pe bato ba soutenanga tata po et fapekato le boss des boss pourquoi pas na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe babi moi c'est à boss à sa boss un grand merci pe na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos de maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï un grand merci na salon Dina babi et un grand merci aussi na mon général Camille Marcoso depuis la Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens et na Cameroun un grand merci na Lolo Beauté na côté à Abidjan Pelisusu en tout cas un grand merci na bandeko nyonso tout auto solara la bango na WhatsApp auto za na bango na katia ligue des influenceurs blogueuses acteurs en ligne en tout cas bandeko nyonso tout wana en tout cas bambote na selon mon cœur en tout cas bambote pe na ba vrai nanga ba fan nanga ba lobi biso na histoire vraie chaque jour à partir de 8h30 nous sommes là pour na ba histoire bino pe batu boza na ba histoire boza na ba problème bozo senga ete bo partager ngona bandeko pour na kolukata ba piste des solutions nous sommes histoire na yo sans problème donc merci beaucoup Penayo Paulin Dengo Yambinga ba bon week-end na bino nyonso ndako merci maman Sarah merci Paulin travail eleki vraiment natuna lisolo ya Esprod cinéma idango ya kyondenge nini afoto ko tana mozindo analyse na biso ba film nanga ba gag nanga ba théâtre je crois nga mona na gag mona sala na vie nanga modero na pesi mbote ataka mama nganga eza mbali bosote na sala parce que
moi formation moke à art nazwango pas Christian Shoga. Wow, président pour Christian Shoga. Biso toza ba astre tanga longwa pa Marie-Hélène a créé un groupe na les astres, les étoiles, les arabiso. Ndinge belé kala mais peut-être bato ba ebingate, ba ebinga plus kaka na média. Alors j'étais inspiré il y a ko sala ba film. Quand on parle de film, théâtre et puis gag. Donc parce que na linga musana bango to se collaboraka tout le temps et pourquoi pas na komananga productrice na bango. Donc voilà, il y a un bakisa mika payer na nombre ya bato bazo sunga bango. Voilà, otami et o bongo ba film déjà bato bazo tourner. Bandeko pe otoyeba na bino bo benga nga sara ngeni casting okotinga te film ezaka à mon côté. Film ezé belé. So ba bandi na casting bato mususu yebara ba deuxième film Rosala, troisième film Bamsuba Rosala, on essaie un peu de mélanger tous les artistes. Tolingi toza la basé te na chaîne ngeza la ka Gabriel Mutaleka. Ka Hans Mutaleka te. Gabriel film on appelle Gabriel Azate, bomoni pe mutu mususu, film on a kuna pe mutu ana pasate, hein, donc c'est un peu ça. Biso toza place monté, nous sommes pas basés car on a quelques artistes. Bandara boy bien. Tant bo kanga bloc mon boy boko mika bino na bino ale lobby komi kuna po tourner foza la nani oti. Non. Kuna foza lele, kuna foza pizza d'agé le bon na artiste comme bien sûr et comme bongo mesco et pas la ngaiza bongo te. Eza bongo te. Montunyo sta sara musane bien, o azana ba fan nae na Esport Cinéma au jouer nae sans problème. Ezala o ya yel nzonzing sika. Te. Ezala o ayenzo nding sikate mais soko pesa makambo na yo ko jouer. Voilà. Parce que biso to on a besoin bato ba pesa. Voilà. Merci maman Sarah, vraiment Esport Cinéma TV eza déjà wana bokende ko s'abonner, s'abonner vraiment massivement eza chaîne bino bo ça est là on vraiment na ndenge moko e longo bani eza la vraiment likanisi moko ya bien maman Sarah to bena nous arrivé à Herman Kasongo to monaki Herman Kasongo habillé akiti men tapage ya dégâts akabi bilamba abandi ko kabela kana report nako kita nako banda ko kaba eza dire quoi Paulin to comme natanga suka je crois ba acte musu supposé so ito otal de fois to kenda rappel na miso moli mon penza otal obita moto normal humain un humain tanga monique ba publier nudité na to yemo ka mi publier par erreur. Paulin au cause na courage wana te osama Herman Asali. Comprendre quelque part ton abisso qu'est-ce qui se passe alors c'est sa vie donc chacun portera sa propre charge quand on est na auto ebisa Paulin monde c'est baby mon am to ma charge na e. Donc le salut est individuel. On a mutaebi misala na yazo sala et romemaye na enfer tora rokene na paradis. Donc mon amuta ayebi bilo yazo sala. Mais apparemment hier Herman a oluga après le Congo l'équipe pas même 2 semaines Herman aye. Herman a sala ya zonga la page aluka ya actualité. Ya on a baye na muntu na monta e ba makambo yazo sala. Tout se paye ici bas Paulin. To futa on a likolote, to futa on ka awa na samoyo. Donc aïe lo kazo sala so azana besoin succès azu succès so e pas ebi ke na azana besoin lo mongo wazo sala na ba monde ya ténèbres ba refuta e soki nini ayebi donc yemo ayebi place à télémeni Paulin bref ayebi o azo sala amaele alors à côté pas côté vraiment merci maman Sarah tout au monde a concert ya Kofi Olomide ça qui publicité maté qui ba avion couteau ça la minero enfin concert est annulé puis le bani noko par rapport il y a un concert à Kofi comme annulé mais pour les autres sanga question on a tout ça non analyse dernièrement awa na répondre qui sur ça mais c'est qui au nae na Bercy makambo esili nango alors courage à l'artiste baluka moye bakene omona a diaspora ndenge bien po moni eloko ekomi ndenge nini ekomi apparemment ndere 12 ezobetama kuna na poto fali aza na nsima oui tine toomona
oh ya solo wana pela Paulin il paraît ndenge zo ba mana ba moko bato que fali muta obele commune niveau ya robeta bato ba 12 c'est que fali aza na ebiti to cha numéro 1 monde ate parce que ebi ngana zo confirmer ngo po nini po yo so ina tunyuka ozo ngaki déjà fallait abetaki déjà o confirmer nga saka na Zénith na saka kasi lokola yo zo confirmer biso lokola déjà itaka lisusu Paulin nga saka na nyo arena te. Et puis tout ça ba analyse bidon te que fallait obeta 12 ce qu'il fallait comme obeta ba 12 na ba grande salle nengo na c'est que fallait comme numéro 1 à monde entier parce que Zénith a besoin l'art wera ya côté l'art parce que un simple artiste l'aura fallu pour pas ben à Zénith que non et pour beta vieux na 12 a beta concert te yako ben ne Zénith te mais appuyer ba diaspora ba yo kana raté parce que batu ba créer ngombi kuna ngombia munene na paza kuna na garde na poto kuna na garde Lyon ce sont les diaspora kasi moment on ça la dire relation na bango te ba sala relation c'est ça le moment où la relation abendi siko bango pembeni ce qu'il fallait nga sala relation moko na ba diaspora ba combattant elinga sala ma avant pour concerner les kanakimia concerner pe les kanamikaratano les kanamikaratano problème botala ba image et ba image musupe les kate bimate donc concerner les karafali ndele pinda talika ata sacrifier garde Lyon et be batumba kaka mais fallait abeta kofi robeta te poza kofi wera robeta te poza wera bongo te fallait za fali wera za wera mutu na mutu sara za sara mais fallait za fali Paulin toza aura mon côté dès toza na réseaux sociaux toza ramusala moko toza maele mon côté toza étoile mon côté toza na vie sociale mon côté toza maele mon côté cerveau mon côté donc toza différent donc bako beta bango tu babeta musique mais mon mtana aura na biso tout toza ramusala oyo ya média mais mutu na mutu pas na aura na ye bazaki 3 moka kwei batikani mibale Félix Wazé kwa na Fabrigas Médecine Noire nalandi na bosani kombo na ye eoya ndiko na nani ya shogoro ye ndiko babie nani manike alobi poto bazolinga susu ba papa mikolo te yango no moni ba ni le concert à Kofi ba ni le concert ya Wazé kwa mais ka Fabrigas mtarobeta pour Fabrigas aza mwana nzamba sali grâce amen rolo bango oza l'aise non mais nzamba sali grâce mais kota fali ozaka kota Kofi ozaka a fali déjà ça beta ki nzamba sali Fabrigas grâce oui na ngaki minge ya ki pe souci nanga nzamba sali bolamu abeta concert na ye enfin maman Sarah bande on a biso bazali banda mboka ba diaspora mais ozomona te ki bakomi ko tia bande on a biso na ba perte moko ezanga tina neti komona ko faire ça la ki publicité makasi a dépenser ba moyen na ye est-ce que kenda komona bango ba solo là c'est ça aussi les grands problèmes mais poto bango pété après tout poto za bango te mais parce que pona nini ko mo bato ba telemeli eza français te bakomi mikanda bakomi utika bobi msafali na makambo fali tata msudi nzaka fali pesa wana teza te moi départ nga sola na vie na ngamo a combattant ebisu boyebi epeka aisanga bebi fali po beta regarde Lyon po ba misenios tu batikali ba beta fo ba se sensibiliser ba yoka na nano premièrement baza bo moko ba ya koluka ba diaspora ba solola po musique ezo aval kuna na France na poto alors abi tio mona bango ba yoka na te oyeba ke tito kala fali et ape na ba musicien belé na Congo bali bakala beta te et cop na bango tu basala ngo artiste congolais balingana te on se comprendre alors tara mundela sacrifier garde Yezika mais fala beta parce que poyo beta wana faut zapper falit faut zapper na aura fali ba sacrifier pe ba sacrifier so ke loro ni nango bo tumba kuna
yango na yebisi yo mutu na mutana aura na ye azana ndenge na ye azana ba relation na ye azana chance na ye donc bande monter so net obi ke Fabregas bandimi est-ce Fabregas aleki Kofi aleki était ni na relation vous comprenez mais chance na ye peut-être et sourire kabeta yango na zolo bezala ngo mutu tana sima mutu te mutu mamba aura Paulin mutu yambo succès wera tanta elongwe Kofi banina Ferry Kofi beaucoup de choses pardon ya Fabregas vraiment maman Sarah concert ya fallu wana ezana batu mususu balobaka ti lelo avant fallait beta TV5 qui fallait les artistes congolais mais TV5 qui confirmait un artiste français ya wana sala qui et puis ça fallait grâce à beta on a vidéo on te fona mona pona ça la analyse le quand on a monité mais grâce à changer nationalité changer ya wana fallait changer nationalité ngana on a découvert en hôtel non peut bouper singa preuve pona ça na lobaka ngona ko sala o bazana tous les deux documents fallait changer ba tient en réseaux sociaux to bandi ba analyse voilà na habité dossier to soka na moi puis Kofi déjà concert annulé ba monsieur bazoli là déjà ba envoyer fallait ça beta qui né comment fallait à beta qui à clôturer déjà à clôturer déjà na baxelo on soute en bien lingala batutu ba yokati fallait à ça beta parce que tout bandi ko développer fallait à ça beta qui wana toujours mon c'est artiste congolais mususu ko beta fallait avait déjà joué merci kasi ya wana artiste congolais mon côté à beta ngana bakiselo te na bi fallait mais kasi ça te bitozo liloba noka mo lobela on a lobi kara fallait à ça beta qui et si nango voilà mono bakisi selon yo selon nga loka fallait à ça beta qui et si nango fallait beta na papa ne 12 ata motema be masa tozo kana ninga non obi ke comme ça fallait grave mais tant bolo ba ke obeta fallait pour pas beta les grands mon pas au Kofi Olomide 12 oui côté boche fallait. Non, il faut arrêter quand même. Kofi Aza, il faut arrêter. Kofi Aza, grand star. Fallait qu'on bête 12. Il faut arrêter avec ça, Paulin. Kofi 12, c'est faux. Ferré. Et ça chance à Moutou na Moutou. Hein? Et ça pour nous souligner, et ça chance. Et un démon balobara, visa perd comme ma chance, éviter. M'sunga caché judiciaire et bébatala. Yo msusu ata la police au komate mais tokyo senga ngana o visa ba pied Paulin kondima ba biloko ndenge wana te fali aza na monopole te na France wana ya robeta ba mission 12 et surtout que mutache a misé mbongo ne producteur a la besoin mbongo fala benga producteur a 4 contrat pour na ye tu es qui non c'est faux Paulin c'est faux président de la République soka contacter producteur ya New Arena a dit que Kofi Olomide beta musique ta yokai. Parce qu'il y a abuse de fois, on doit arrêter. Il faut tout arrêter. On a bobar monteur a ça un message dans la télévision on n'a pas le même niveau des études. Toza na aura mon côté, toza pendenge morte, toza na façon de voir les choses ndenge morte. Donc voilà. Voilà vraiment maman Sarah, message ne repère ça na artiste Kofi Olomide par rapport à déception et ba mekara ko sangana ba mona ba diaspora ba solo la ba bongisa parce que musique ezala wa boulot na bango ya cop na bango tant ba beta ba concert te ba kotsa te alors pour ba kotsa faut ba beta ba concert ba zo ba production di banda mboka par-ci par là alors ba sangana kaka ba lukape ba en tête ya ba combattant ba sangana na bango ba vanda ba meka ko solo la ba tchana si pour musique c'est les locaux na Kofi Olomide betati on a le message exact te na message pour na bango te par moi bon aux asima bako et bon vous pouvez savoir un message pas message ni na ko pesa bango ma ça vous a suspect ma casse te na message au pia ba combattant ba o samsa na bango o se bana msaba sana te ata na sepeli na ngote kufeli ngaka na mutema ngape na samsa na ngape na makamsu na loba bato basepela na ngote ekufeli bonka na mutema totai komona ndeko na biso mama na biso moko ya ba ndeko na yo mo concert na bino ex de Panama pona ko bim c'est ce ko makambo oyo
c'est par rapport ya mbongo na ye mais na ba dire na ba niveau ya ba esprit c'est-à-dire que muto azimbongo na ye akoma esclave na ye d'autant tozomona nene ya na ba niveau spirituel tozoyebate par rapport ya makambo alobi wana mpona mbongo kokomisa ndeko na yo bongo non kokomisa ana ina raison hein ana ina raison ouais mutoki ya mutu Paulin balia yango te basara nango eloko te otoki na pasi ba musulman aya zwi yango kaka boye na kiyangi mbongo ya mutu ebongaka bakabelo bazwa yango na loma te osala nango mpe eloko te nana koyeba ke nene akozwa mbongo loka ba plus de 85 000 $, mais ane eloko te ane eloko ata na mutuka mpe te eloko ya malonga te oyo ezolakisaki mwasi auto simba mpena 85 000 $, na ndimita ata na collier ya 1 000 $ na kingo eya te ata boucle d'oreille neti yanga boye ya 300 $, aa nango te vous comprendre de bien malaki et puis maloba nyonso to mabe noela olobela ye ekozwa ye so palakeli ye na mwana na ye ekozwa bango soki palakeli génération na ye mobimbo bakoya na nsima mokongo na ye ekozwa bango so pas bien comme ici esclave spirituellement et cause eza malédiction avec cause so pas bien tatinda ki ozwa alors ngana condamné Noëlla nelo te Paulin parce que ceux ezaki ngana ngana kende plus loin que oh Noëlla sali ngana de lekang ouais mais déjà moi comme surtout tant toi déjà makambo ya ba esprit comme na katu wana déjà tout le monde demande bon déjà esprit tout le monde demande mabe déjà bon les esprits c'est moi en spiritualité déjà et problème on a à couvrir richesse dans un esprit na ouais netinga pe na esprit nanga oyi bingo ça na rien y a rien c'est normal c'est en tout monde bon on est né à ça na ngolo te zambonga c'est normal ni to ka bato so ba zambonga pétrole bon moyeki c'est normal Paulin moto ki a moto bazwa kate bayi barate bafengaka surtout qu'il y a qui peine monter donc il y a penda sali penda ba bengaka mafiosa a détourner moninga donc Noëlla sala na oyo lingi ya esclave kutumukie ozo prier ouais beaucoup seigneur ta bolimbicité te na mini na début ya histoire yemo kolo makambo ausala orgueil to sani te lorano bakangi ete bakanga ye manga mwana zolo bango te pona ko bangisa nene ya pusa na pembeni na ye problème amba obangisa bayaka na ona TVT mama minene ndenge wana obenga ko bangisa mutalobi bie soki likambe komeli nene ya muta condamné ta critiquer ete ana raison mais oui mais déjà ba dire au nom de Jésus là ça kimbo on va bien te mbongo eza ya bien Paulin mbongo ateza ya bien te ateza ya bien na tinda ki ayiba mbongo na ngaso eza ya bien te eza ya ngana pesio te yo yibi ngana tinda ki ayiba ateza ya bien te na tinda ki azwa basala ne o balingi madi love esclave eza mukie faut o avoir c'est déjà albia comme c'est esclave oui parce que c'est y a te okangisa akangisa justice osala mosala nango na ninga physiquement spirituellement mongamba ouais voilà tout le monde kaka makambo ya nene ya wana tout le monde déjà arrête quand j'ai appelé à côté to ki to moni maman na biso Noëlla madinga poster yango albino arrête quand j'ai kola zala mukolo soki omeki ako nyukuta yo na linyuka ya libende yena arrête quand Noëlla za maloba mabe pardon la sala Noëlla aza munoko mwasi wana non oui yazo bangisa kopesa ngomi ya te pardon na bolungwa Yesu kataka balie wala la ba prière kopesa mi ya munoko no toza munoko mabe makasi yoka abelele nako nyuku nako nika yo la linyuka libende o baninga na banzungu ba lambela tala niveau en tout cas problème ya Noëlla na Henriette Kajinga na kota penza te
mais peut-être que Henriette Kajinga a Lucas s'est retiré dans l'histoire oyo mutu moko te akolinga bazwa mille ebele te tozaka 100 na omeo pa makopo te hein 100 na memio pa makopo ça na memio pa makopo skoti okomaka na 1000 pole to changer no combien de bada kwa nganga ela ça ozade pa makopo 200 oh bogoliki papa la chaka so libende soki na ebisio skoti c'est oyeba banganga mbala mo jour wana tia on a ebisio skoti boleka ba $80,000 noela za bien alors mutu te akolinga ba escroquer ye mbongo na ye ebele ndingo wana ça énerve de fois comprendre que mutu mo ayibio. Alors, ressaisis-toi, Henriette Kajinga, Vandana, reste dans ton coin. Soro lingara nani nene, soro soutenara nene. Zalaka, tu peux pas t'exposer. Pour la minute aux réseaux sociaux et tanga na ngotende balobara, bako finga yo. Peut-être yo so soit pas ya mutuna, mais mutuna sali mabe. Aibi. Oye sali ku, oye kute fala ko sala nde ya robonde la Noëlla madinga. Et non ya ko se mêler dans cette histoire. Alors oui, puis Noëlla, il n'y a pas des années. Donc, parce qu'on a mon amour, toi, les bandes à Mboka, Bazoka, il est connu, il y a un lobby. Toi, on y il y a un lobby, reste-toi. Pour ceux qui te voient, on y a dit bende. Bisoto saka banalise. Benda, c'est un bimi, ça va bomber. Noëlla, ça mon nom comme abeille. Au cas où soit en été, ya. Aza au cas. Donc, maintenant, des gens sentent que. Yaza tic-tac. Tala moi quand nenga zokoma nenga lobaka donc lobi ne a azongisi be ya libende olingi Noëlla nyiko na linuka libende libangisa ebangisa mabe voilà vraiment et ça la somme si ko na makambo nyonso nene ya suite nezali esclave suite nezali makala mais ami mon c'est ça ato batami azwa ya lorande on a biso mo ba olukae a changé ce qu'on ça émission balongwe na maya kalam donc l'état ozoye kaka il y aura un jour toyo kaka bakangi voilà merci maman Sarah na profiter pe au kotaka na dossier ngo na me kana ko répondre bandeko bazo tungisa bandeko ba sa analyse ba singa ba bolimbisi bandeko na biso ba panzisa ngo bolo ba mingi par rapport ya makambi ya Fifette o boy ngana utotala ba émission Fifette azo sala a changé et ça l'émission azotanga sous comboté mais efinge le autre on comprendre ka muto déjà zo finga muto boy siko to mekana ozala bato tozala banyamati tozala pour répondre bango te ba osala be mission na ta ba okange moi tant ba c'est que ngala sala ki émission na sala ki awa na senga ki ba journaliste to koma bomoko to meka yoko senga te boko mabomoko to ba okange moi to ba okange makambe komi sérieux et comme que avocat bazola tabatoge ba preuve ezobima nde ba comprendre que te fausse koto sangana to luka solution ma mbosila donc yo konyo ko mate polin justice alemba mutu te tengas ko nazo banga te ko banga te obanga ndeni ye mokolo nzoto abangi te obanga ne asir na batu bana simani ba obimisa yo obanga ni justice alemba mutu te ato batami justice ozo kaka vous comprenez mutamakasa ki ma justice te yo za mutamakasa za na batu na sima olongwe na nanda kunao taninga komi malvi o changer sika o sala bémission taninga komi malvi siko mukolo ba okango to oyeba te ba olokota soki na zando akende ko sombela mana katoyi soki wapi kaka beko internet epeli moto bazui je crois neza kokanga suka pour dossier pendeza lourd ka bato yo za ko sala ba émission sans tabou est-ce qu'il y a des moyens au koyebisa au ko expliquer public na yo bato ba otala oko tu na question na dans les logo ya expliquer public te public wana so baza bazo bande ba kokomba ondima parce que na YouTube so beti Sarah to la sans tabou e bibate alors ya ko bimisa ba preuve wana na justice vous comprendre et ça va preuve wana na justice et puis pour na défendre bato ba Sarah be mission sans tabou eza insulte te bengre bato basaka émission wana te selon ya zazo ba ebi na sans tabou te pas ebi signification parce que sans tabou eza olobe okibia ba bi sans tabou moins de 18 ans
total on a RTNC na bosani comme maman na sa maman on dirait les gars si les lots na RTNC alakisaka ba maman ndeni balala na papa na mbetu ndeni basalaka ozo apprendre batu quelque chose. Vous comprenez? Siko est-ce que mutu sera sali émission ndengwana na préféré que mutu azofinga. Je préfère son tabou. Parce qu'il y a éduqué. 1000 fois, je préfère les émissions sans tabou que ce genre des émissions où on va préconnu même pas na liste à journalistes ou les chroniqueurs. Heureusement, moi, je fais pas partie. Je fais plus partie des chroniqueurs. Gaza blogueuses influenceurs. To comment place Anna? Blogueuses influenceuses. La vidéo mon ina ça là on surprise pour yo. Avant to kota na makambo susu. Donc bandeko avant to kota la vidéo na pardon na kacho mabapole. Bandeko tout pour ça ka émission sans tabou. Peut-être y a la bisoté comment qu'on vivre na mobile, comment qu'on la na mobile na petu. À travers vous bateau bossa la rabiso émission sans tabou, on arrive à comprendre quelque chose. Moi je vous félicite. So balobi no sa émission sans tabou et dérange à côté des émissions qui toko émission salité za émission muta vandi azo insulter ben sanité ça n'apporte rien dans la vie. Il y a ba congolais to ya ba diaspora to ya ba fano ba otala biso to pesa bango eloroté mais 1000 fois je préfère les sans tabou o bazo la biso bazo apprendre biso ndeni na otanda mbetu ndeni balala kana mobali ndengeni basala la procédure mobile na yo to mwasi na yo. Voilà, ce sont les émissions très éducatives. Tu comprends? Alors le son tabou et ça injurté et ça insulté donc je m'en fous pour les. Vraiment merci maman Sarah. Votre couteau les camarades surtout dans une vidéo et ça surprise pour nayo. Ta régie bon les bon c'est que je l'ai vu sur moi élément na c'est que yo bombelangi loko ezala et ça surprise pour maman Sarah. Et au salabiso vraiment bien tolanda et longo naba abonné na biso tous les gars. Aïe, on dit une affaire où Alpha Blondy est là. On dit une affaire où Toumani Touré est là. Le roi 12-12 est le parrain de la cérémonie. Eh, Mathieu, présente-moi le roi 12-12 s'il te plaît. On dit, je dis, c'est pas parce que souvent quand tu parles, vous avez toujours les petits esprits qui me disent non, vous savez, j'ai beaucoup d'argent. Donc quand je parle avec des gens qui ont de l'argent, ils me respectent. Donc je ne peux pas venir donner le nom de quelqu'un et puis à la télé, quand madame vous dit non, hein, vous savez, même quand je donne ton nom, tu sais que je viens t'honorer. Tu n'as pas intérêt d'avoir un ennemi comme Makosso. Si on jamais tous les influenceurs sur ton dos, ils vont te bombarder, tu vas disparaître. Il y a 4 artistes qui seront présents pour la cérémonie. Sidiki Diabaté, Créole, Vital, que je t'embrasse. Et nous serons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Safarel Obiang. Nous aurons 4 autres artistes qui viendront de différents pays, les pays les plus actifs. On n'est pas dans un jeu là. On n'est pas dans une comédie. On n'est pas dans l'amusement. On n'est pas dans la peu près. Nous sommes dans une affaire sérieuse. Je dis bien, nous sommes dans une affaire sérieuse. Quand je parle avec le roi 12-12, il me dit quelque chose qui me choque. Écoutez-le. C'est ce que je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Je confirme tout ce que toi tu me dis, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, je confirme d'être le parrain du gouvernement. Inch'Allah. Merci. On répond encore le Ça marche, mon frère, c'est ce que je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Je confirme tout ce que toi tu me dis, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, je confirme d'être le parrain du gouvernement. On n'est pas dans l'enfantillage, on n'est pas dans l'amusement. Nous sommes dans une affaire d'État. Nous sommes des influenceurs. Et nous désignons que toi, c'est toi que nous voulons. La meilleure actrice qui sera honorée devant toutes ces sommités mondiales est Yvi Dero. Et il n'y a pas de débat. Le meilleur cyberactiviste. Et oui, au niveau des cyberactivistes aussi, il y a des meilleurs. Quel est le nom qui peut ressortir? Johnny Pacheco. Le meilleur sportif de l'année. Ah oui, il y a les sportifs les plus influents. Maintenant, il y a le meilleur sportif. Nous avons Francis Ngannou, champion du monde MMA. Nous avons des prix d'excellence, des hauts prix d'excellence, en fonction des pays. Qui sont les influenceurs les plus redoutables
que nous décidons d'honorer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez le premier nom. Eudoxie Yao. Sarah Messan. Bravador. Éloge Fest Magazine. Au niveau du Cameroun, Steve Ofa. Coco Emilia. Tata Lolo. Étoile Kibienne. Au niveau du Gabon, Kéol. Sean Bradon, son groupe obtiendrait un prix. Lui-même, il obtiendrait un prix. Au niveau de la Guinée, nous avons Giampé. Nous avons Mansour de la Guinée. Au niveau du Mali, nous avons Diabassora. Permettez-moi de revoir mes fiches pour ne pas me tromper rapidement. Ce que le conseil a eu à décider. Permettez-moi de ne pas me tromper. Mec, si je me fiche. Au niveau de la Guinée, nous avons Giampé, Mansour et Fatou Guinea. La fille qui me dit, maman, elle a marqué. Au niveau de la RDC, République démocratique du Congo, les personnalités les plus influentes de la toile qui seront honorées et qui recevront le prix d'excellence le samedi 3 septembre 2022 à Paris, nous avons Didi Stone, Sarah Tola, Vanessa Kaizero, Sondele et Tata Oscarine. Au niveau du Mali, nous avons Diaba Sora, Bijou Siraba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aurons le prix du meilleur entrepreneur africain, du meilleur inventeur africain, du meilleur altruisme, c'est-à-dire celui qui fait beaucoup plus de dons africains. Nous aurons le prix d'excellence de la meilleure université. Nous aurons le prix d'excellence du meilleur chef d'État. Qui est le chef d'État de l'année? Les blogueurs vont voter. On va le convoquer, on va lui remettre un prix pour l'encourager. Nous aurons les prix de mérite. L'animateur de la cérémonie qui a été retenu parmi tous les animateurs que nous avons eu à rechercher s'appelle Willy Dombo de la Côte d'Ivoire. Il sera auprès d'une animatrice internationale qui viendra l'épauler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps de la comédie est fini. Cette cérémonie n'est que 5% de la vision et de notre institution. Nous allons mettre tous les blogueurs et influenceurs au travail afin que tous, ce jour-là, je n'ai cité aucun blogueur, pratiquement aucun influenceur qui sont sur les réseaux sociaux. Nous honorons tous les pays. Au niveau du Congo, nous allons regarder les 3 influenceurs les plus dangereux seront honorés. Nous allons regarder au niveau de la Guinée. Nous allons regarder au niveau du Togo, au niveau du Bénin. C'est pour cela que nous demandons à tous les influenceurs de s'inscrire. Pour qu'à partir de là, nous puissions suivre le travail. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à Bonignon sur la vidéo. J'espère que la vidéo est super ici. Mon tout na message wana et le bami na katia vidéo. Et maman Sarah et ça le ndé. Ouais, et ça plaisir. Et ça plaisir Paulin. Et ça plaisir. Moi na vie des fois comme tanga parmi ba grand té mais linga ba tanga parmi ba grand. C'est ça. Ngap ne a plaisir pour nanga. Peut-être place na mi zwaka na mi tchaka na comprendre le lokete na na place sauter place na ngandeza a. Mais le resalinga siko bien salinga pe moi bien ti. Liste tangami awa na Congo bobimika 2 personnes. Te tobimi na Congo kutu na précisément na Congo Kinshasa. Na Congo Kinshasa ozali na moko. Mais ce début pour to sangisa Congo. Tobimi 4 personnes. 4 personnes. Nazoye bati. Na longoli baona basabatu bazo évoluer libanda. Tolu bela pona Kinshasa na ngam. Voilà. Ma chroniqueur baza tellement ébélé. Ma chroniqueuse baza tellement ébélé. Pourquoi on se trouvé na camp? Topé cet exemple on a pour na Fali Poupa. Na lobi ango que musicien. Bango nyonso ba musicien ba osa musala moko. Mais baza na chance mon côté Paulin. Baza na aura mon côté. Baza pe na manière bana ba façon de voir les choses mon côté. C'est pareil avec Bandero na biso mususu.
toi aura mon costume à n'engue monter mais tout ça ramène la mon et si je suis sélectionné peut-être parce que ba moni o ezakati nanga ba découvrir pour les coco ça n'a atteindre tous à la boye biso tout toi ba chroniqueur mais ba chroniqueur msu ba limité ka congolais mutatalaki ngasko na zo chance ba camerounais ba talanga ba lobelanga na zo chance ba ivoirien na zo chance ba sénégalais na zo chance il y a un peu partout dans le monde ba ebinga mais je te dis nga na zo chance il y a makambo ebele o ba chroniqueur ba salate parce que so ba tu ba talanga ba lobeza pona fali laisse-moi te dire il y a des gens o bazaki liboso Sarah basala succès bafinga pe fali yango yoka bafinga pe fali kutu basangisa bango na ba Weranson directement tout le monde a dit Karine Mokonzi maman youtubeuse o tout bazo reconnaître maman youtubeuse parce que la petit lelo ti lelo bonga le c'est le team ko zo tanga mabi awa penza mutu bakotanga mutu liboso yango na oye biso tikanga na sisa donc ba eza bato basala mambo liboso na ngape bafinga pe fali liboso na nga mais bazui chanson nga na zoate yango na oye biso to sala musala mo to andenge moti et apena bandeko lelo ba osala mamo nga na sala baranti ba koma lokwanga pona ali na ebité aza o s'attendre na nini prison pour chance c'est la prison ba kanga te ba kanga te fallait kanga c'était même pour fallait kanga so faut peser ba te bele ba finga fallait zaka sarate faut appeler na moi place mo boy ou appeler na mayele mo boy ko suicide penda fali mutu place aza craqué te moi no photo sila na 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 justice ba tu ba finga fali bele on comprendre aura na chance yande monter na batutu pole mon amtabota na heure na na minute na seconde na jour na aza na cerveau na aza na mayele na aza na aura na donc to ande monter pole bato nanga prison nanga bakanganga bato bazaka na posa ba clouer nga ba mona na kenda souffrance mais na zuma mambo belé na prison aloba ngwa te non to monité misusu eza ya obatama na zwa tala ba porte ba fungolelanga même YouTube a ebinga et puis pourquoi YouTube a ebinga ezui banda mois de d'avril na uta Dubaï na mars je crois donc mars ti 6 mois mo boye na YouTube ba lobelaka Sarah YouTube a ebinga siko pourquoi pas ba classer nga comme influenceur à RDC 6 mois mo ba lobela Sarah donc et ana chaîne monte zang c'est comme Sarah Fali Sarah déjà Fali à grand star a hebani tande Fali a bendanga so ba che miniature Fali ba che Sarah na ba page ba mbote Fali ba che Sarah déjà ba mbote batutu international batala ngo makoso batutu batala kae on se comprendre et loba mi na ba langue presque tout comme Sarah na Fali ozolanda bango ba sala be mission ba mona ke ba clouer Sarah ke prison oh ba fungwela nga ba porte YouTube ndo otala ke yango fio azananyo ba ivoirien ba yo kaligala ndambo mais la fille elle est qui en fait? C'est presque tous les chaînes congolais ba olobelaye elle est qui? La fille bakangisi azanani ba osele ba marche na poto partout elle est qui? Bango ba sala be mission ba okanta ba clouer nga ndoka ba fungula nga tala porte muso munene. Tu comprends problème? Alors yango na yebiso mutu na mutazana ora na ye eza na importante o copier ça o finga falo finga nana ozela trop batu basala ngo avanga na yo bazawapi ezfutaka nango eloti peut-être nga ezikomamaki parce que ça destin ya mutu peut-être yanga kana la bénédiction nanga ezaki prison wana peut-être nga ekomamaki que Sarah ou le calendrier chronique nzamba ko élever na arrestation na na prison makala bona bo peut-être komama na émission na bima prison na ke na mona ministre à justice abenganga interpellanga na ba makambo efungolelanga tala ba porte mais batu ba comprendre la langage na ngati to ça musala moko mena minute to za sunde moti on comprend problème ce n'est pas facile
la présidente na bango. Ce n'est pas facile pour l'un. Bayebinga international, bayebinga. Olobake yo lekinga na babone, o lekinga na ba vie, o lekinga na boy, mais bayebi yo ndete. C'est ça le problème. On te connaît pas. Pona mona na musalo batu bana ba kombo baza. Batu bana kombo batu pe ba opese. Batu pe ba banda ko po liboso no baza. C'est ça. Masara eloko na tu nona. Est-ce que okoti sima CCT otubi na peso na lobi no ka exemple ke. Nga batalanga partout. Émission na ngesalama na langue nyonso. Tata Lolo alobelanga na Cameroun. Na Abidjan ça soki 4 influenceurs ba Fernanga. Sko yebisanga tala place ba matisanga. Dossier moko ezara dossier fali pour panga na bundana ba page tout. Nga moko na bundana ba chaîne nyonso. Pe na longa bango. Na longa bango pourquoi parce que nga mtnazwa ka monde mobimbeza otalanga. J'étais soutenu par le monde. Et puis nandimisa bango makambo ba monate. O kana on lo ba antu ba ondima. Ba ivoirien ba zotalanga te. Bazotala. Paul, l'émission tous autres va appeler ba ivoirien. Je suis camerounaise, je vais soutenir Niki. Vous comprendre. Les mondes entiers m'ont suivi et c'était oh là là. Ba international nyosu ba benga pour ba soutenir Niki. Siko ba commissaire grave wapi. Autour na ba commissaire grave. Ba commissaire grave wapi. Bango mo suba ki contacter Makoso. Poizo dossier a fallu parce que na Congo awa ba mona ki batutu baza inférieur que Sarah. Et soit mutute. Eza clair, bango mo ba komisinga place o ba placer nga awa. Na zwela ngo trophée. Na Congo mobimba batali be mission o ezo epate zaka yanga. Batu baze beleka na be mission nga ona bando soutenir Niki. Babino Abidjan. Sko tang ba ki o secours na Abidjan ba pesi Makoso dossier. Makoso abundana nani? Nayo. Na Sarah ya lo balanga na FC c'est faux, c'est comme ça. Moi j'ai des preuves. Yé pas bisinga moi aussi j'ai des preuves. Donc to bunda ba bagarre. Ozo comprendre. To a épaulé bino. Il a dit que na Congo mutakwa battre nga azate. Yango bokyo sengo secours na Abidjan. Na mboka mususu. Automatiquement ba omona ke numéro 1 à Congo c'est moi. Le plus influent à Congo a ebi koloba. Ya benga biso ba marmaille. Vous comprendre. Dans les bango mo ba komisinga place wana. Et c'est vrai que na bunda presque na batebele ba kokate. Na zaika ngamoko. Yango moni na zara so na bandi live batu bakufi. Batutu baseni ba écouter nanga. Ba ivoirien, ba camerounais, ba donc batutu. Na zwa même na ba appel batu ba lo ba anglais na kokate, batu ba lo ba portugais mtasola na bango Brenda do na kokate. Na kokate. Jou mototo. Vraiment. Na kokana ngate. Donc c'est-à-dire mon toutou a talanga sur l'affaire Fali Poupa. Alors tant que moi de na Congo mutako ko battre Sarah Zate parce que ba toutou na oboma bango. So che live nanga na obomo cash na mamba Fali. Pe batali babi oh. Ba pesi ba bundana Makoso po Makoso ba kokake na onte. Moi na obundana c'est que na Congo le plus influente c'est elle. Yango na lobaka kimotema mabe ya basala ke epousse amatisa o a élevé. Donc po okota na liste oyo ezwa autant. Boki ba Didi Stone. Sko yebsanga Didi Stone atambola na tapis rouge. Aza influente au sakanate. Ya tala ya ko sakanate mais na liste en général Makoso. Kasi te batu ba kozwa ba trophée. Parce que les autres trophées de Baopianga, trophées de mérite. Aux autres trophées. Félicitations, félicitations. T'es polé. Poli la vie. Tiko zana banguna. Parce que moutou so zana banguna te kwa avancer te. Vraiment. Il faut banguna pendatala. Il faut sambela ko zana banguna ka ebele po ko na vie. Ngaba tu basekanga trop na vie mais lelo polé za masolo mususu. Et ba histoire mususu. Na otala batu musuba ministre bala fi ngande na zaboye na zora $2,300 na fin du mois ta non c'est kabango babana babana c'est yo lego le kada tala babana oyebi ba période ba mbongo wana na bando zwango ezaki ba période de gwalongwe sika ba période de gwalongwe pinda na la team wata na bandaka na ba 1500
1500 ba 2300 yekuta sali 1400 2400 ya ba période wana ya bakala Sarah mata na ekala Sarah pela do YouTube ayebi penda Sarah ngaso na komeli penda YouTube mukanda pona mutu pona chaîne na mutu ba bloquer koto mi mafifeti ya wana te nazo loba no so na komeli YouTube toto bloquer oyebi pourquoi nga chaque jour be monsieur kotara na réseaux sociaux au moins ata 3 émissions ekota na kombo Sarah na photo Sarah donc ba classer nga parmi ba influente blogueuses ya Kinshasa c'est ce total pe bien bato batombolo ka ba collègue na yo bango moko na kimotema mabe keto ba clouer nga na kende prison ba zoma na ndeba asa elo motema na ke prison donc na kati ya prison ba otinda nga na kimotema mabe kuna nga YouTube ba côté nga international ezo côté nga on l'a arrêté. Elle est en prison. Nga la sala bagarre na makoso mettons bakanga makoso ça il a fallu live. Qui bakangisa mon moi. C'était chaud, c'était chaud. Donc nga la on peut Sarah un message moko toza na ligue de blogueurs influenceurs, acteurs de réseaux sociaux africains. En tout cas, ba carte internationale et bimi. Soko yebe oza acteurs ya réseaux sociaux, oza blogueuses, oza nga longwa chroniqueur nga koma pena influenceuse blogueuse. Soko oza blogueuse, soko oza influenceur, soko oza chroniqueur, soko oza acteur en ligne. Acteur des réseaux sociaux. Te ko contacter nga te. Okoki pe contacter nga pona tindelo lien ya site o s'adhérer. Au s'adhérer, au remplir formulaire, batindeli o carte na international. D'ailleurs nga carte na ngezoya. Carte wana esunga kaye na ba visa na ba aéroport, o lakisi yango ezo peser parce que ça carte internationale, o ezo lakisi ko za chroniqueur, o za blogueuse, o za acteur, donc carte internationale. Alors, soro lingo zwango o contacter nga kaka na rotindelo juste site wana. Au côté au s'adhérer, au remplir formulaire. Ba otindelo carte na yo via DHL et où tapenda di bana mboke yé ozu carte na yo ba no présentant partout eza na laisser passer donc eza international et ande biso to na carte na biso INPC eza limité na Congo donc na kokoma te na aéroport mo songolo pakala na lakisi yango ezo pesete mais au moins wana okola kisango na miso bato eza carte internationale. On se comprendre. Alors, la carte ligue des blogueurs, des influenceurs, ou ba acteurs à réseaux sociaux, Sarah pas un membre na kati. Un membre influent na kati. Un peu parmi ma chef. Koko ma master batata lolo et ali palangu bate. Koko ma master ya ba apuchu et ali palangu bate. Bazé belé na sola na bango. Alors, soirée wana izala somme. Taka ba roi 12 bozala. Ouais, ba Didier Drogba bozala. Ba tebele bozala. Liste ya mulai so batali bien mikolo na page nanga ba omona makoso le kan direct. Chaîne nanga ba chaîne na biso ba so travailler na kati ya ligue. Eza déjà sélectionné kuna. Bazara nango ya na mutu moko aza informaticien muto gérer ba page na biso tout pour biso to ba influenceur na ba influenceuse kalate page nanga ezwa badge bleu ezala certifié Instagram nanga pe kalate ezala certifié parce que ba osa ela biso musala wana donc ozomona na lali pongine tilobi makoso na live nga la omona Edoxy omona Tata Lolo okomona pe Lolo Beauté eza moi ba page belé plus de 40 ba informaticien moko voilà asa na France donc makambo eza Paulin makambo eza. En tout cas, un grand merci na association wana bato bazui idée wana ya ko créer ba carte internationale pour na biso ils appellent ko carte ça payant ou ils gratuit te eza payant moyen non somba ba carte na ba appel ko eza la kana quelque chose diko nango parce que ba carte wana eza surtout eza international avantage nango eza bolanda makoso tanga bandai ko expliquer ngo na page nanga alobaki prenons le cas de Sarah Tola. Tant bakanga qui a kenda prison. Moyen to sangana to soutenir yeza quitté parce qu'on n'a pas de carte. Neti boy so oza membre ke bakangi yo yebaka ba influenceur international nyo so ba lobela dossier na yo. Ba kolukela yo ba avocat.
bako soutenir yo eza su ndenge eza avantage lisusu nango eza nini lelo yo to comme vandi batindeli yo copyright pa Facebook to violation batindeli yo avertissement parce que tant to komela ba Facebook lelo ko vanda boye Facebook a bloqué yo oh asali nini yo atindeli yo copyright lelo yo ko funda pe Facebook oko samba na yepe parce que oza blogueur influenceur international oza na carte na yo alors ndenge ezalaka deux fois Facebook a bannir page na yo carrément tant basengaka o se présenter soko tchelie carte parce que esenga ba place mo esenga to ko ba carte identité soko zuka carte no influenceur wa no kotisi international a respecter o ba moko influenceur international c'est qu'il est reconnu partout dans le monde à Tosio. Donc avantage dans les amours belé Paulin na ba voyage na ba conférence Paulin des abatu so mon vandi boye ba bannir page non pour ezara maram sou batamité à mabe ba signaler page non tellement trop ba bannir ango ce que so ba bannir ango tant oluko réactiver ango au mon Facebook to Instagram to YouTube ba osenga identité na tant o tchele carte internationale a PC au kilo ba mon a réactiver même pour on doit ko certifier ba Instagram ba senga biso passeport yosko so che passeport to che carte internationale automatiquement ba certifier yo aux personnes publiques aux alors star vous comprendre alors blogueur influenceur chroniqueur etc mututu alinga zo carte nae international à côté na groupe bomona na ocha lien ya site au s'adhérer ya site ya ligue de blogueurs influenceurs ya batutu au s'adhérer otindi page na yo so oza na YouTube otindi YouTube na yo otindi combo YouTube na yo so oza na Facebook otindi so oza na Instagram otindi alors ba livrer au carte na on a DHL voilà donc batutu bana besoin baza wa carte internationale pour contacter nga na kotio na kati ya groupe na biso wana parce que so koti na kati ya participer et puis carte eza seulement ka pona ba carte ba opesa na ba formation oza na droit ya okota ba formation Paulin eza il faut zala na misu ya romona omona musika omona ka YouTube te omona pe loin oui omona ka te fo mona mlisu wana fo mona musika muto amona musika o contacter nga déjà na ba niveau ba Abidjan ba Cameroun eza pe na bateau baza placé yo to baka pona Congo nga na Kinshasa naza mieux placé ya rediriger yo po ozwa carte internationale na yo eza opesa ku ngambongo nga na enregistrer yo na zui photo na yo na kombo na yo na tindi yango na bureau eke na bureau ale yo okay yo moko na lien wana ya site o s'enregistrer o remplir formulaire na yo o sombi carte na yo ba otindelo yango via DHL aux 8 cartes internationales na yo peut-être na groupe nanga et o sunga yo o participer kana ba réunion para na ba cours en ligne parce que ba cours en ligne ozala vraiment ezala penza ba cours wana pesa batu ba informaticien eza penda ba cours ezala belé donc c'est bénéfique na profiter na bengi batutu na obolinga na bolinga te bosomba carte internationale. C'est très important. Carte internationale, au Sungayo, na ba voyage, na mambo belé, na ba demande de visa, aux ala vraiment na moins valeur mon koboui. C'est un peu ça. Merci maman Sarah, tokomo qui vraiment na suka ya émission na biso. Marim sam oyo les alaki ki abo Denis les sarou bimsa mona abota na pasteur. Toko ko mona ya évêque Mukuna, maman national, otana producteur na yi. Est-ce que moi nango et comme ba blague bazo ça sur les réseaux sociaux ngala la daka yeti ka mona mukuna na lo baka bota eso na mati madame habité ils ont dépendre kanaye peut-être bango ba bi bater na ye où sont les preuves ba preuve est telle analyse soyons quand même des professionnels vraiment. Merci à tous comme mon amour de la presse après avoir publié mon qui émission et pas de on épisode excès de Panama à côté kolba o nyoso kolba na ebité tango la ndaki émission na okaki mbeni. Paulin, est-ce que mon attaque na trop réseaux sociaux sousté? Comment boya ba pas parler de ça pour les tchanga na niveau na ngati. Bien sûr.
avant que niveau wana to seleka na kicho nde esenga bande ko bayeba actualité ce que yé il fallait le belango siko ah yo comme boy. Je parle de grandes personnes dans le bela ba grande personne. Voilà. Je peux pas Paulin, je peux pas parler de lui. Apparemment comment pour la actualité ko le bena. Oui, bien sûr. Nde batu baloba ke actualité nyos tout faux wa poko tsalarté. Ngana zada na lar non pour na actualité. Mais ngana ko répondre biso ka pona maman pardon. Té nane loko Nathalie ngo déjà té. Je sais pas. Andi monsieur Mongo Fifet à lobi Mouraza na 23 ans et les Kelinga. Réaction aux années. S'il a 23 ans réellement, c'est un petit. Il doit le respect na ba grand. Net ngana yana musika. C'est que nga donc il faut que ça batu ba respect. Âge c'est un vrai âge. Aza kutu leki ya mwana suka na biso donc azap na musika nanga. Donc si c'est ça son but c'est eza malamu mingi. Vraiment c'est eza âge à bali balatissimo raté eza. Je peux pas parler de ça Paulin. Comment ça retourne na kolobelete na kokite. Vraiment c'est-à-dire moura de la presse âge non vraiment qui toko ezo évoluer pe dans autres na yo c'est bon c'est-à-dire il faut comme respect na ba mikolo neti ba biso ngana mukolo moura na ba 5 ans sina msona comprendre te la ligne na lisolo ngo ah ma ça rapport nini je peux pas Paulin pour la nini batu nyoso otangi naza na niveau ya kozera BCT ya oloba mama ndengo wana je peux pas so na ne loko cha na chaîne na ngate na vandical je ba histoire vraie ça wana alors tellement na comprendre que na koma de placement boy na ko pesa mutu accès pour songa na lobby mukileta là et yo kapé je peux pas c'est vraiment ouais au Kabola c'est surtout comprendre bien même pas je veux pas seulement me rabaisser non là c'est la justice là c'est la justice c'est au canité to justice c'est plus mieux d'ailleurs. Voilà, merci maman Sarah. En tout cas, on a fait ça ba dédicace dans un début. Na osenga kaka na bande on a biso bobongisa musala. Papo ya na batu musuba sara be mission pour na passe. Omona, est-ce que journaliste à cause la anonyme, c'est ça ma question. Batu botanga na ifasik. Batu botanga na kombo no ezarani. Ba pic, ba YNPP, ba. OK. Batu botanga na ba pic, batu botanga na ba ifasik, ba grand journaliste nyos fona tuna pe no ela madinga. Donc ba grand journaliste na ina tuna est-ce que un journaliste ou chroniqueur ou blogueur ou blogueuse à cause de la anonyme tu peux se trophée ndeni. Tu peux jamais être anonyme. C'est pour cela que je te dis pas si ba toi pas si né bazo ba anonyme ba sara be mission a bombe longi ba mona ce sont pas des chroniqueurs Paulin bango musalo ba ozwa ngonde ba biso ba sara to zwa ngote to bimisela ngombongo à chaque fin du mois to futa ba bureau bango ba ozwa na bango pas si tellement za potope mbongo ko ya na nzete zate donc tami afandika che caméra batami na e banda bazui dossier obalekisi donc c'est comme ça baza wana pona mbongo c'est tout. Mais baza batute bacha ba on a liste ba blogueuse basa balobela ni bayamba déjà nani ba ebo poser ba tout ba question ko vendre na plateau botu et alors on se comprendre donc et ala ba to belé ba o rêver na bango vie mais ba o ba comprendre vie ba o zo msalo na boulot. Merci maman Sarah, message vraiment est passé les bateaux sur Bayo qui déjà. Les bateaux Baya kaka basadéré vraiment bazo ba carte internationale les a très efficace. Donc peut-être bateau na courage wana tant ba mon carte dans je crois la prochaine émission nous a déjà livrer une carte dans la DHL tout et groupe WhatsApp DG Fungwami ceux qui osent a besoin s'adhérer au Komelinga na Kotso. Koloba note ke o ngana na problème na Sarah na problème na mutu théâtre journaliste non. Atala na démarra to la mabesko na ke place ya. Ato démaranga ngape na démarra bato. C'est le passé. Ana bangonde 1 mois avant awa. Na bango na justice. Sarah. Mutu nyo sa finanga 1 mois avant.
Ya te. Hein? Fais mayamba koya. Te. Mora de la presse. Te nga zo sa ba sambla te. Carmen, Nga hypocrite te. Non, je suis pas Atangelo hypocrite. bato, Na bien mo bato. afinga nga suste. Mora koya na ye. Ya finga nga kala penza. Angelica koya. Pole ba kombo msu kotangela nga na plateau te. Mais yo le biba taba Kotangela te ba kombo msu nde na plateau na nga koya kana mote. OK, merci. OK. Merci na bon livre bossé derrière la caméra, merci na ba abonné tout bazaki libaku ya kolanda biso na tongo lelo, soit pour quoi lelo, soit midi lelo par rapport à air vidéo na biso écoutez lio merci na bino nyonso pour bozaki tellement ebelé na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino pour na kolanda émission na bino vérité oyo ngai moko mwana ya mboka pole mukendi mwana suka ba mukendi nyonso na vraiment merci. Merci l'ingénieur 15 Basele, merci na bande kotu oyo balingaka problème mukendi na lela rabino fort na moi déjà na Angola na mona déjà les boss Adolphe Muteba tila mwina baloti la mwina balobi yende makambo mosombi monene ya diamant na zomo na bongo Cédric Neige balobi seigneur producteur seigneur des dollars Cédric Neige bambote na yope na Luanda wana baye wana bazalaka na Adolphe Muteba tila mwina merci mbala sima to monani bongo na invité mususu bay. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne Abino et c'est Sarabino, chaîne Abino d'actualité. Vraiment, merci na ba abonné nyonso ya Saratola TV. Bon week-end à bande ko nyonso bisika bazwami bino tongo elamu to pokwa elamu yo oyo kolanda biso vraiment. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.